Maï Wazalendo, coup de chapeau dans l'autodéfense parce que l'autodéfense, vraiment, bazola qui sake, baza ba compatriote ya solo. Na yemo comme en mboka guidon. Ako kamba Maï Wazalendo. Na benga ke grand prêtre guidon. Awa M23 ba kei bazu territoire ya Rubavu, bazu territoire kangami na Rubavu. Bakomi ko futi sa ba taxe. Media moko awa yamboka na biso. Ba Congolais il faut que fungol la miso. Media on a toujours peut ça ba information ça contraire. Et FARDC s'attaquer et puis media on est zolo ba que non, ba attaquer FARDC, ba botole FARDC Minduki topé ba botoli FARDC territoire oyo ils ont occupé par M23. Mais or que FARDC a attaqué M23 à Botoli au territoire de Rubavu et puis dans le territoire et quand ils ont annexe na Rubavu. Mais et tant FARDC plutôt Wazalendo a attaqué le dispositif il y a M23 attaqué la grande artère. Allez, là, attaquer la grande artère, allez, directement au Panzandi à des bandades. Et FARDC à Koutani, na asso bameko, attaquer M23 et directement presque 100 militaires rwandais. Je dis bien presque 100 militaires rwandais. Na convoi M23. Bazuma Touza, il y a FARDC et puis Bazuma Touza, il y a autodéfense Benga Wazalendo, Maï Wazalendo. Mote Paris, Mote Belgique, Mote Londres, Mote Finlande, Mote Roumanie, Mote Naba combattant, Nyo surtout. Oyo bazali un peu partout dans la République démocratique du Congo et puis dans le Congo manio surtout balandara mon mboka José de Castro na pesibo mbote na rifin qui sombe mon boss bambote belé pourquoi pas aussi na Papi Kelly na monibongo directement honorable internel Jean-Jacques Moutoualé pourquoi pas aussi na Charles Mbongo contre Mbongo agent Sassir et Mama Jeninda ya Kayembe babi mo so azanga lisumu. Moi, je suis à Lissumu parce que tant que tu as le mambo ya Congo, mambo Congo, tant que mambo sala mabia, il faut tobeta maboko, tant que mambo le kamalamu, il faut tobeta maboko. Voilà. Le long on 3 points dans l'obéla, le long dans l'obéla 3 points parce que l'ennemi à la République démocratique du Congo, ils ont bandeko tozo partager na bango même frontière. Les Arabes ont partagé dans la même frontière. Parce que Maramou Oyo, il est qui, je pense, lobby dans l'Est de la République démocratique du Congo, au Boyebi, que non, plutôt rebelle, il y a M23, au Bazabongo soutenu par le Rwandais. Et le moins rebelle M23, mais c'est au vu maintenant de tout le monde que nous sommes agressés par le Rwanda. Toyebi Maramou Oyo, na Rubavu, Nengenini, M23, baye attaqué plutôt au dispositif il y a FARDC malheureusement aussi plutôt heureusement ndeko ya autodéfense ba bengi ba Maï Wazalendo coup de chapeau na autodéfense parce que autodéfense vraiment bazola ki sake baza ba compatriote ya solo na yemo ko mwana mboka guidon wako kamba Maï Wazalendo nga benga ke grand prêtre guidon awa M23 ba kei bazu territoire ya Rubavu bazu territoire kangami na Rubavu bakomi ko futi sa ba taxe ba futi sa ba taxe ya l'état et komi ko kota ba poche na bango et tant FARDC plutôt Wazalendo ba attaqué le dispositif il y a M23 attaqué la grande artère allez là attaqué la grande artère allez directement
bapanzandi à des bandades. Et FARDC a koutani na action bane ko take ba M23 et directement presque 100 militaires rwandais. Je dis bien presque 100 militaires rwandais. Na convoi M23. Bazuma Touza, il y a FARDC et puis Bazuma Touza, il y a autodéfense benga ba wazalendo, mai wazalendo. Parce que mai wazalendo, na FARDC toujours na souci à ko aider mboka, toujours na souci à ko défendre patrie. Aux Abongo République démocratique du Congo. Aux dirigé par le béton de la nation Oba Congo Mani Benga Fachi Béton. Et après, kaka média moko awa yamboka na biso ba Congomani faut ko fungola misu. Média on a toujours pe ça ba information ça contraire. Et FARDC attaquer et puis média on ezolo ba que non, ba attaquer FARDC, ba botole FARDC Minduki topé ba botoli FARDC territoire oyo ils ont occupé par M23. Mais or que FARDC a attaqué M23 à Botoli au territoire de Rubavu et puis dans le territoire et quand ils ont annexe na Rubavu mais médias européens ça information mo à Lokuta européens ça information à Lokuta mais tandis que FARDC na ba maimai wazalendo ba attaqué M23 ba Botoli ba territoire nyonso tout mibale oyo ils ont occupé par M23. Et directement, bazu fuite ya Rwanda, na mituka, 6 camions, kimi na minerai ya République démocratique du Congo, et puis na katika ya mituka wana, na ba soda rwandais, na ba cadavre ba soda rwandais, meni kimi na ngona M23. Mais le roi FARDC na ba wazalendo mai wazalendo bazalaki mayele, intercalé mituka mususu ezali ko kima na cadavre, il y a des soldats rwandais. Pour vous dire que non, pour la roulakissa, que voilà, M23, ils ont des rebelles fabriqués par le Rwanda. Fabriqués par le Rwanda. Oyo, Oyo, Félix Antoine Tshisekedi a verrouillé Congo, Rwanda Kolelanzala, mais Bakoluka toujours kokota par des rebelles M23 pour que ba minerai à République démocratique du Congo. Félicitations à Wazalendo, mai Wazalendo, autodéfense, au baro, toujours baro, ouel babi, jamais ma belle à RDC Koko Kende. Jamais ma belle à RDC Koko Kende. Coup de chapeau. Mai Wazalendo. Lelo Oyo, ce qui fait que Antoine Tshisekedi, il y a qui n'a pouvoir, mais Lelo Oyo, tu as toyé batté que non. Tous allons agressés par le Rwanda. Parce que pouvoir passer, yebi deal, combi na bango baneko sala dans Rwanda. Topé makanis na bango oyo bazali ko sala pour balkaniser République démocratique du Congo et surtout na côté ya est de la République. Voilà le oyo, moi l'amboka Félix Antoine Tshisekedi aïe pe makamunyo surtout et monani na communauté internationale oyo ba ko soutenir bah, rebelle M23, toujours, il est le bouche B. Et Zara, on doit sanctionner. On doit sanctionner. Voilà, c'est le Rwanda qui a opéré ça M23 Minduki. Voilà, mais aujourd'hui, les lots à ta Rwanda, ils ont sanction morotée. Et le bin a notamment la mboga Félix Antoine Tshisekedi. Tous autres, les bango na misu mususu. Si ce qui le lot, plutôt ce qui kaka, Rwanda a eu sanction T. N'ayez communauté internationale au Baki, ça dit Toroluka, moi, je suis sur Torotake, le Rwanda, ce que Rwanda est commandé phare à phare. Voilà. Là, c'était juste pour couper sa information au Italie et sa République démocratique du Congo. Et puis, guerre Royo, rebelle M23, imposé à Bisso dans ma casse topé, Rwanda a imposé à Bisso, topé communauté internationale, imposé à Bisso, guerre dans ma casse. Du coup, là, minéré. Nabiso. Là, c'était juste pour
vous informer les cas qui n'ont pas été. Mais la maman est talibé élection. Et que Kamoussa ba Congomani nyo surtout. Toza pays laïque. Ba musulman bazali, ba kimbangiste bazali, ba ya boudider Congo. Bazali ça dit congolais surtout ça libre dans la religion na. Mais catholique topé SCC. Topé SCC. Vraiment, ils ont pas participé mawa. Comment on a 5 ans na SCC ba keiti et pas moi la mboka kadima oyo akumbela ka seni bata l'affiché électoral. Je sais pas tant on le barakeno comme ça plutôt au seni et ça commission aux indépendantes mais comment se fait et puis na qualité nini 5 ans topé SCC ba kende ko senga na mwa mboka Denis Kadima alakisa bango fichier électoral na qualité nini parce que tous les pays laïcs tant bango ba kei bongo kimbangi c'est pas roya l'église de réveil pe roya coup de chapeau na mwa mboka Denis Kadima tant wa ebisi bango abib vous venez demander fichier électoral balakisa no fichier électoral na qualité nini. Na qualité nini bon dit fichier électoral na qualité nini parce que nous sommes centrales indépendantes. Comment se fait-il bino bokoyi koya que bosenga balaksabi no fichier électoral. Félicitations à mon mboka Denis Kadima. Tant à répondre bango abi boza qualité té Boro kende parce que fichier électoral plutôt seni est indépendante. Voilà la qualité. Et merci aussi na moi amour Dodo Kamba parce que à lobby en très bien que Congolais nyo surtout azana droit. Topé Congolais nyo surtout par rapport à la religion na yé. Il doit se sentir à l'aise. Catholique a un monopole ya mboka oyo kaka te, catholique te. Ni SCC, bana qualité, c'est que bisogno surtout ceux qui balobi que non ba ko marché, bisogno surtout ba tontom nyo surtout ba église nyo église des noirs o ebi que non au sambela église na yo za implanté na kati République démocratique du Congo, biso pe to ko marché contre oyo catholique ne SCC ba ko sala na mboka na biso. Parce que c'est au vu de tout le monde, tu y es bien, très bien. Badil n'a pas d'opposition, non opposition que l'élection à la tête, tu as un glissement. Tout le monde dit Francis Kalombo aille directement dans Bazoko ça pour que tu aies un glissement. Mais le lot signal ici, au vu de tout le monde, voilà, bah parti politique, on peut bah regroupement, oyo, ils ont retenu, peut reconnu dans Katia Seni. Voilà comment Bandeko Bandeko rêvé. Matata Pogno Azoya Azoko Sabino. Mais parti na qu'on les a reconnus dans CNI. De dit c'est ça azoko ça, mais parti na les a reconnus dans CNI. Voilà comment catholique na SCC ba rejouer ba deal ya mabe pour la mboka na biso. Ba ko jouer ba deal ya mabe pour la mboka na biso. En oubliant que non ba musulman pe bazali. Ba musulman pe bazali. Catholique a un monopole mon côté topé au-dessus à loi topé au-dessus à l'église surtout aux la République démocratique du Congo té ni protestant voilà comment ba luka kocha mutu na kati ya processus électoral parce que tu es bien très bien catholique baza trop attaché à Moïse Katumbi. Et c'est baza trop attaché à Moïse Katumbi. Nous surtout ba roluka parce que ba kanisa que élection ezate ba roluka de manière à ce que élection ça la maté pour ba kende ko ba yana ba partage. Na ba réunion na bango ba sala na Belgique, ba réunion ba sala na Côte d'Ivoire, nous surtout on a pour chercher comment ko déstabiliser toujours le pays. Mais tandis que moi la mboka Denis Kadima pe gouvernement ya mboka na biso
topé moi la mboka Félix Antoine Tshisekedi waza président de la République baza na posa mambu ya ko glissement ezate marambu te que non il y a partage non mais tokende na ba élection bo préparer tokende na ba élection Congolais aza sous naïveté Congolais aza sous naïveté tokende na ba élection Congolais nyonso ko senga que non tokende na ba élection parce que ba élection ndeko eko lakisa que non voilà nanaza populaire nanaza popularité nanaza aimé nanaza aimé. Et pourquoi koluka ko batama ko tchaba koka jambe ya salité parce que bino ko taba ko tchaba koka jambe ma salité boza makasi et resala pas pe mawa et puis et resala ba Christ catholique to pe ba Christ protestant soni par rapport il y a ba comportement oyo ba pasteur o ba bon berger ba resala likolo ya mbongo boko luka ko teka mboka likolo ya mbongo Namoro na catholique mais je suis vraiment choqué et puis dérangé peut-être na marambo susu roleka na ba konzi à église na biso ça dérange moralement voire même kotala koloba non je suis catholique parfois peut-être okutana na ba messe na silisi na baluki na kei pour kolanda marambo susu parfois ça énerve Senko a la qualité te ya ko déclarer ba l'examen fichier électoral ni SCC ya ngona ko interpeller toujours ba imboka o baza partout dans le monde que bo fungola misu tala ba ina République démocratique du Congo ba ko bima chaque jour o le bino ba congolais to yebi na biso za ko se justifier ba mbongo yo o ba lia pa Moïse Katumbi Bambongo ba lia pa Moïse Katumbi yango ba kosa ba justification nango non to loba to kende pas mona que non to kendaki mais bo kosa les erreurs oyo bo koka lobi okuna bo koka ko réparer en oti et pas ba kongomani ja francophonie le kia bo kangi pema si boye na suka bo féliciter pour voir que échec ça nini ezala. Voilà comment beaucoup distraire peuple congolais parce que peuple congolais a lobby aza sur naïveté. Aza naïveté catholique on a monopole et c'est ça un monopole na kati ya mbongo la bisoté. Voilà. Na Italie toujours ma ponami lelo seni a outi ko publier ba parti politique oyo ils ont reconnu na seni topé ba candidature oyo ba parti politique ba tikaki bongo na kati ya seni to moni yango très bien ba parti ya ba matata ponyo ba parti ya ba Delice Sanga ba parti ya ba ndeko mususu wana ils ont cité na kati mais moi je me pose toujours des questions ba ndeko wana ba koleka na TV ba koleka betando ike Kofinga, koloba n'importe quoi par rapport à Marambo Etali, Maponami Mboka na biso. Mais, bango batali bosso à Kotinda, bana ya batu babima la bala, soi-disant marche. Kotinda, bana ya batu babima, soi-disant meeting. Mais bango batali bosso, baboy processus na moi. Na butu bakeke kokotisa mikanda to pe bakeke kokotisa ba candidature. Voilà comment boko jouer na ba Congomani. Voilà comment boko jouer na population bio peut-être boko penser lobby peut-être ko diriger mais boko diper bango. Malheureusement congolais a susu, heureusement plutôt congolais a susu naïveté et puis congolais comprendre ba politicien très bien. Delice Sanga lobi ono a raté tentative d'assassinat na Kananga. Or que ça qui juste koyebisa que donc voilà, au yaka en 2018 au salaka propagande na compte ya la mukate au salaka propagande na compte ya
ya cash mais lelo oyo topesi yo topesaki yo bavoix okei obalokeli Félix Antoine Tshisekedi après oye lisusu topesa osu bavoix après okende obaluka lisusu double parce que Denis Sassou Nguesso caméléon yazaka ne caméléon aoya baluki et par après soga azui akel sur baluki après soga azui akel sur baluki yango moni surtout akutana na ngokuna ba bamba ki e mabanga pour la relakisa que non voilà aux politiciens aux stabilité aux politiciens aux stabilité voilà voilà les qui juste le lot non bah que notre solo la moi qui est par rapport il y a bah information moi qui est aux aki nango par rapport ya mboka na biso par rapport à la République démocratique du Congo merci na bandeko nyo surtout Baningara José de Castro merci na bandeko nyo surtout Baningara tindika parce que awa balobi vérité za vérité rouge za rouge bleu za bleu pembe za pembe noir za noir et encore information sur ces qui moi la mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oh salai moi asai mo bembo na kisangani pona ko solo là na ba militaire oyo baza formé bongo na camp oyo ezali lieutenant colonel lieutenant général Bauma nde akitaki kuna pour ka solo na ba militaire a solo na ba militaire ko telemisa bango moral et puis ba militaire ba sagi ba démonstration pour la relaxation la mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azokumbe la défense que non voilà tous à prêt na nyonso tout tous à prêt na nyonso tout lobby je crois que notre décortiquer marambo Jean-Pierre Bemba akende ko sa bongo na kati ya Kisangani. Voilà, merci na bandeko nyonso tout baninga José de Castro, merci na mwana mboka Yves Mongai na Paris, merci na bandeko nyonso tout oyo bakomela kinga na Ituri, bandeko merci beaucoup na bandeko nyonso tout bakomai na Ituri, merci na bandeko bakomai na Bazuele na Otuele vraiment, merci na bino na Chopo, merci na bandeko nyonso tout bakomai na Chopo. Voilà, je suis là vraiment toza awa. Bandeko bakomai na Chopo, merci beaucoup. Bandeko bakomai pe na Lubumbashi, bandeko bakomai ki na Lomami, bandeko bakomai ki Kapaya na Lualaba. Vraiment, merci beaucoup. Tozawana pour na bino et puis merci na bandeko bakoma aux États-Unis, Canada, Australie, partout dans le monde. Merci na bino, merci na mon mboka Charles Mbongo contre Mbongo agence Assir. Merci na honorable éternel Jean-Jacques Moutoile. Merci na mon mboka Rufin Kisombe pe Papi Kelly pour la lelo to sukia.